Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Mbote na balandinyo soya Congo Check Check TV de partout vous êtes na pesibino bambote ngai Marceline Kabouya autrement dit Céline na elbino susu masolo ya kitoko oezali ya baya na biso ya basi to ya mibali tomoni basali bambula na bambula baboti pe bana ba 5-4 mais bazo bana na te tozoye bate c'est dû à quoi eza nini basi bazo sola na mibali na bango malamu te to mibali ni bazangi volonté wana ya kobala bango et puis to kokende susu na sujet ya biso ya mibale oezali bande qu'on a vu ça mbali bazo elle a toujours kobala mais libale sili omoni bakomi bazangi sika kolala bazangi ya kolia tozebite pression neza pona nini bazo elle la bakado to kaka honneur moko boye to ebite za nini ya ngonde tozabiso na sona plateau pona kolobela masolo wana. Bonjour Marceline, bonjour na bande qu'on a biso nyonso na kansi tosi toyebani mwa mikolo tovandi na bino ngai nayoki ndengo bandi wana yaya na kokolo babuye kovanda na mwasi ozobotisa sans que obala ye nayebi te par ya responsabilité ekoza partager ndambo ya mobali na ngambu pe ya mwasi basi msusu mpona ngai okei na libala wana oboti mwana liboso ti bokendeki ti obotaki. Je suis sûr que Zaki lisolo ya libal, mais eko sala peka faut pas boy pas ou visualiser mi avant. Ma ekoufelité na kobako balanga na mwana ya soki na boti. Po balobako barobala mwasi na zemité. Ozeli oboti mwana liboso. Mobali pe a bougé te yope ozonge pa na binote. Otikalika na mobali ndenge zalaka. Tobongama mwana mibale te ya mibale. Yamisa tout est typé bokei ou surtout qui bana ba komi 5 6 et puis 6 mois mobulu. Alors na habité topé sa faute na moi si topé sa faute na mobali. Moi je crois que responsabilité est à partager dans le lobby. Même sous moi si aza ko exiger trop na mobali nae ba salle de fête ba soki babilo koni na habité. Mobali pe msoupe azane pe na courage te. A Monica bon asi na 8 mois si asi avandi asi aboti bavandi na bango pe mobali pe azana esusu ko se déranger te. C'est comme ça que na lobby responsabilité wana et communauté partagée na bango mibale. Bon je crois que c'est ça. Même peut-être tantine a fait pour sous un maloba. Après si sous son botte na part nangai bino nyos bandi ko biso ya télé Congo check na eli sous ko compléter na obandi ko na ba uto loba na sujet ya libali bani ko bala sous basité. Na pes naza pour te naza pe contre te na sujet na le problème est que na Congo na biso surtout na Congo d'autres comme likambo mso ya kosala na te. Et cause à mobali banda botama na vie na ya pour 50 ans na simbata $1000 d'écouter ba yo pese dot ba pese facture $2500 sans compter ba bilo msusu ba pesa ce que mobile sur la vendre simbi facture $2500 on a banda simba facture zo mona na banda na liputa na banda na dot na banda na salle na biloko ba invité et zo succès mutema à part ça à cause de moi si abotisi moi son robalai abotisi moi liboso moi ça avec moi respect moi mi balé mama na ngai moi c'est que comme une politesse moko notoire mobala non moi c'est besoin na balé na suka tika to fanda kaka yango ba fandi bo fanda kaka obotisa ke ka bana tika to fanda kaka mobali mususu pe ce qui a ça ne lokote azo promettre moi si mariage na robala yo chérie je t'aime mais obi que ça na linga comme mingi na monter na kufa mama mukologa simba mbongo mobala changer vraiment ça niveau na ngate na ke bala moi simsusu na yebi mutu moko no ba na yebi bien les histoires vraies azwa moi si na jeunesse bazaki bilengia mwinda ba boti plus de 10 enfants ba boti bana mobali wana zumbongo abali deuxième femme pas bali te que d'autres ni près d'autres aboti se bana 5 et quand la fille soit aboti moi près d'autres sous aboti moi la moko chose grave mobala yo comme na mbongo akuba la fille mususu atiki banyo swana zoboti ya bango kuba est-ce que bon ça bien ba mi balto qui pète aux zones pas
ata kutu basere liboso azaki mabe ne mibale su mabe kaka bongo pe ça bien te ozomona bongo pe ezali bien te yango nazoloba en tout cas nazopesa conseil il faut honorer moi sina yo liba les ala bien couple o babalani na couple o babalani te ezaka différent ozomona moni ezande ba fille na biso ne ba komi presser mingi mobali bavanza moni na kokita aza ko s'intéresser mobali bala te moni ka moi sika royaka na zana nini ala na eloko te musala ezo permettre te mbongo moko malonga te aya moi sika azaka royaka to mona ki abundani ba cotiser na ba camarade ti moni ni mwa mbongo mo beti ba ya basali product banda kanga lupango neti kanga na balabala ya rasusu te donc eza biso basi to zala apprécier mais mibali pe baza pe na volonté wana te po muso pas mona kana pe mbongo mais azaka na likaniswa ya robala te déjà mi lobela janga na robala te nga azana kaka na bota na ngaiza ngo ndenge na bango eza mibali na basi tozala posete mibali pe waza pe na mbongo ali ko bala te eza na mokano sa zwa na po mbongo emona na kaka omoni nga na koki ko pesa illustration moko na ebi papa moko abala mwasi te ki aboyi ko bala mwasi ezani na bi tozokola omoni na ba quartier tozalaki ye azalaki mwana ya sentinelle na société moko na mboka na biso kaka siko fi wana papa na yazaki mutu moko a mwa ba moyen mais mwana mbali bien que mwana sentinelle atangi na ye na université bakutani na mwana mwasi na université balingani mwana mbali abi na bongami kena kende ko bala mwasi epa na bango na komi boye famille ya papa abi jamais yo na biso toza na rang social moko te okoki koya obala mwana ngata boye mais comme bango na bango bilenge balinganaki basuki nde ni mwana mwasi azwaka zemi te azwi zemi ake pa mobali avandi mobali pa abi mwasi pa avandi tovandi nzambe pa asungi mobali akomi na mwa ba moyen na ye komoke poto amemi mwasi ne na poto batika kobala ete akei bavandi soki pa azwi mwa mbongo akendeke pe apesi pe babokilo bazwaka mbongo baliaka mwasi aboti mwana liboso ya mibale bamapasa bana bakoma 9 te bakomi 9 bavandi na bango pe bavandi ti malchance mwasi akufaka te akufi kaka crise boye mwasi akufi bandeko mokolo okunda mwasi famille ya mwasi etelemi eye na facture oh il faut bala mwana na biso malgré akufi bakoma kobalisa bango ndengwa mwasi akufi basali nini baye na facture oh il faut bala ye ngai na sepelaka na bala mwasi na nga azomona oh bokomo salisa nga oyo eza na pasi po ezaki projet tozaki nango efale ezalika moko ya esengo siko bokomo ya kobalisa nga mwasi na minute wana azaki na mbongo abimisi bambongo oya boya apesi malobi na tikala na pasi na motema po susi nanga ezalaki na bala mwasi nanga azoma mais siko ta wana nyonso wana ye mobali bandai kozani po bala mwasi na bon na yaka po na bala ye bino boboyaka boboyaka bolobi toza na rang social moko te biso totika tovai na biso omoni place wana nazo condamner siko biso ba parents po ya msu mwana mbali azaki ne na volonté wana yamba ye kaka na mwa ndambo ya mbongo libala ezaka na suka te era memeli o mwana na poto era sombeli o mwa lipapa era sali o mwa boye nyonso wana tochango ka na compte yake bonga pe ngala moni na nga ba mabala ya lelo eza nango kutu pola mwasi na mobali te eza kaka ke conjoncture en mboka ezo permettre te mobali aza ko s'efforcer mais ça ne tient pas toujours mwasi pa tali age ezo kenda zo welela donc moni ba komba kende ka bongo kaka ba kende ka bongo mwana sima oui kokende bongo eza bien olobi ke tolingani eza bien mais ce que eza na avantage na yo oyebi ndenge kaka tanti na fille abetaki lisolo awa mibali baza bato moko compliqué okoke lelo oboti lobi esalini azwi mwa mbongo na ye atiki yo atiki bana ake kozwa mosusu tomona ye mosusu azwi mwana mwasi jeune fille akomoyebise te ngai ifo balanga mobali abiona na mwasi habite o wana obala ete ngai ifo obalanga bake na commune bakomotu no bala mama wana ote atako doto pesa ote
mama ekosutuka nsima akomi kokende kolanda mobali na commune oyo aza mbali na nga bakomotuna mama ata mokolo ayaka kopesa ta verre ya masanga soki oye ata na foto ata ya verre moko ya masanga apesaka eza te mobali wana abala mwasi wana basali nini te récupérer bana yaka na bango mama kobokola bana mais yo oyo alekiseli air abotisi yo bana esili okei pam omoni ke libala wana eza pe quelque part koprotege yo parce que lobi toyebi yango te yo kokende oboti mais otikali maboko pam maman d'être la kati yo te na compléter moi mokeli kambo libala tozolobela sikoyo ba couple msusu ozomona bazobalana te pourquoi et mobala comme ndete la doute ya kobala moi c'est comme le second mère c'est-à-dire azwa ki moi si ça bala kina abota kina akuti moi ça botela ayebiti akoma vanda ina kobanga moi so amisi abotela boye non mbani abolela kilini to vanda na ina no natala comportement na ce qui comportement ne c'est pas disingai na kobala et to bandi yango mona ke ba mariage mso komi prolonger ozotala ozobotisa ye ozotala yo ozobotisaka ye ozotala volontaire obala mwasi malgré bana kobala ye soki omoni ke bafandi na mobali aza na possibilité ya kobala mwasi et que obala te quelque part faut tala mpe comportement mwasi observation mwasi ezalaka te kokanenda moko baparent na ye te nakuti déjà amibotela aboyana na mobali wana eloko nde elasiki baboya eloko nde esali ke baboyana na mobali yana peut-être mwasi aza bizaleli mabenga mpe navanda natala histoire asepesinga na kobale vanda bavandi bavanda na bien comme mobali azwa ida robale moi ça sali moi mbeba abi de quoi ligne non moi c'est insupportable totalement semaine année prochaine ce qu'année prochaine a changé na robale to comme bavandi bien to comme moment mobali azwa ida robala moi ça sali mbeba au moins là on est ça là que ba to bala na te mais le condamna au garçon aux 8 mois si jeune fille et pas na bango aux 8 mois si il faut ça à tout et on trouve la fin de l'année boy ba papa surtout ba jeune garçon ozozwa basi mozwaka mpona bato maintenant azwi mpe mwasi kitoko mwasi na kitoko anisilaka pa baparenté yo nde fozwa mpo olakisaki olingi mwasi na yo olingi bolinga solo il faut bozala naye bovanda naye ensemble so bolie so bolie mpe te essentiel oyebi l'amour so eleki oyo baba l'amour supporte tout l'amour so ezala ta bwana nzala omona nzala te so omonika chéri je t'aime esengo wana omoni ke esi suba nzala si nzala mbula mobimba yo oliaka ka chéri je t'aime wana eza baaccessoire mais bolingo eleki na bolingo wana ata mbala wana eloko moke osupporte ata mbala osalaire oreproche na ofinga ete surtout onga na boya na vie mwasi oyo bana mobali bakonte mibali bakonte mpe yo ezalaka eza langage moko mabe napesa exemple nga sona na mwana nga mobali mokolo na okuta mwasi azoloba ne bakonte mibali bakonte mpe yo jour mwasi olala nakala bango il faut zonga mpe baparent baréédike po te nakuti moso babalani te nakoapuye su mwana nga bale te naimpolitesse bongo mwana nga obale ndenge nakosepela te mais mwasi so azomi mwasi nyonso totali na bacouple mwasi oyo azo mikitisa te mobali asalaki bakado ti ya kofini na kobala ye malgré mikolo bakovanda malgré bana bakobota mais eloko nini esalaki mobali abaye kobala mwasi surtout mwasi soki aza arrogance soki aza makelele mobali ya mosu abimaki aye fatigué akomi falo servir et non bien otune nano biloko kolia so eza api mbala mobali oye ero pani ebelebe mobali bana tema iloko alikambo oye ero non servir te milabele mais c'est bien te nga na yebi couple mobe moi so ami kitisa malgré baboya na mobali yango mukomso mobali na ye 1h 2h du matin atuni mobali mais chérie ero zoya oko contrôler nga te mobali moi c'est pas le dit ça va me contrôler te bavanda mobali akomeka so ereta mwasi abi limbisanga so na lobi mabe mobali ye monga mizongi takomeka so ereta nazale na wana coin mwasi amizongisa mobali koganga eza nango na litomba te oyo peur de libala yango mona mobali mosu alingi mwasi amona makoki obala te mais so ozotala respect komikitisa amour oyo eza envers mwasi aodefa ta odefa bon pa honore mwasi nayebi te so nazokosi to naza ya kote soki tokoki kochute na sujet ezali mibale ya bandeko na biso ya mibale bazoyela kobala me bazozanga baplace ya kolala lobi bakomi kolala nzala
yo moto yaki na fête na ye wana okomi kotikema ba 5 minutes po balia eza pourquoi bon nayebisi yo oyo wana ezalaka mais nayebi couple moko boye soki nalobi nalakso bango eza histoire vrai nayebi bango mpe bien babandaka baolala litoko ane eloko te mais tellement balingana basala mariage basali mariage baso biloko moke na sali nini bainvitation bayaka bainvite mosusu bapesa kado ya mbongo na sali na mbongo wana baofongola bavele baotinda moto balikasa bakesoma masala tunanga nini lelo bakoma na baimmeuble bakoma na mbongo sikoyo so mosa ena bana nango toza na eloko te mais mosa no regrete nayebi mpe filme oyo bapekisaki ya bala musicien moyo ya mokina otanga kombo na ye te lelo akoma oregrete bafai no bala musicien na eloko te bena boye tiako ndenge azali mais lelo fille akoma oregrete ti lelo na abali te mpe moto wana lelo akoma partout motamba monde entier mwasi oyo lingai bafamille nango baboyaki eloko mosusu mpe famille mpe famille mpe ezokabola mabala akoyebisa mwana ozowelani position kuna eza ndenge nini futur nzambe nde ayebaka yo yebi futur ya mobali ozoboya te bamosusu futur na bango yaka bien bamosusu futur na bango ekomaka nango mpe mabe ozomona donc likambo ya mariage na ngai namoni en grosso modo likambo ya mariage tout d'abord eza nano 2 personnes bayokana bafamille baya après mbongo mpe eyaka mpe mpo okobala mbala na mbongo balie 5 après akwei sikoyo oboya libalana te mais fono aza non stable mais eza kaka mambongo te stabilité ana TV na ye aza na mwa mosala na ye makambo na ye ozwa mwana aza mobile mbala ata bamisala bacourant nini ata kokomponga mosusu na mona komo okombola na ekole moko biwana akomemaka ne mbongo mais bazalaka bien ti sikoyo te yango badivorce esalama par-ci par-là omoni afi eloko ngai nakoki koloba na ndenge Marceline alobi ya bajeune bazoluka bakende kobala babongami nanu te. Tu sais, eloko mosusu na koloba ezopousse bato kokende kobala eza mosusu ezaka posa nzoto. Ouais, c'est ça. Omoni posa nzoto comme tolobi ke tozo sambela nakoki kozwa mwana mwasi boye pamba te tika nasala nini nabala ye comme ça ekoma eloko moko autorisé. Voilà, mais mwasi oyo ya yo okoko bale na faire partin okomo sangisa mbongo ya lipapa ya mama ya finalement mwasi wana community ya batu nyonso bapeselaki mbongo yango na tozoloba nini tolobi teke ozala milliardaire. Mais c'est que nous demandons, là moi je parle en tant que parent, pour na moni bino boza mingi bilenge, nous te demandons le strict minimum. Tango zoya kobala mwana nanga mwasi, en tout cas na otuno papa osala kanini. Zomo. Na lobi teke zala ministre to PDG. Mais na yeba keti mwana kei lobby akoza nazemi okoza capable ya ofutele consultation et pas médecin oza capable soka la muki na tongo na complication azemi yosombele lipa na kokawa osenga yo okoza capable ya opsombele paracetamol amela et comme te lobi ake na kutie mama mama na liete ngasu na komolanda mama na okiposa ngai mama lambela ngai ngasu na lambi ngai na ke faloti ke langa ya van ozomone loko tozo senga to sengi teke oyela ngai sanduku mobima mbongo te menaye bake place mwana kei akovanda malamu comme sanga pe natikali na kimia mwasi akoki pe kokosa yo pe azalaka boasalaka boye ayebi bien sikalalala ne tokoma ndimi na ye kaka bapesi pe mbongo akie pe kaka bongo oui nga nazwi mbongo comme yo ondimi condition eza libala na ondeka tolobi lobi toyebi te lobi kuna atanga aza mobali akozwa musala banda na etoko wana lobi okozwa mais ne m'amène pas quelqu'un atangité à salarate azan eloko te boyeka boyo mama na kelibala au nom de quoi au nom de je t'aime wana balobi quand la pauvreté entre par la porte d'en bas l'amour s'enfuira par en haut okovanda yaya okobaye
j'étais mwana ekokomela ngai na matoi ekokomela ngai na matoi boza bana nazoyebisa lokuta boza bana nazoyebisa bino j'étais mwana ekokomela non tia lekaka na nzela alulaka fille moko ya bien boye mais kozanga moyen approcher fille wana eza atakanaka ngai mokolo nakozwa nga naozwa basi ya genre wana mais en attendant bon tika nazwa na ngai ata Marceline awa mpo Marceline andima na ye ngai mokolo kaka lamuki bien nzambe afungoli akomi azwi c'est vrai azwi Marceline atiki na ndako make kozwa pe oyo ayebi ke non o wana nda oza neti fleur akobando tia pembeni ya voiture na kitoko wa akomi nango na minute wa o soki abimi na bamilieu moko boye abimaka nde na o wana yo oyo oliaka légume soki nini obengi wana otikali kaka na ndako yo oza moto ya balégume epuis kanisa légume wana oliango ti ofane abosani ke ye nde asalaki ke ofane na kati ya ndako na ye oboteli ye bana ye azwi almilatisi ake na salon babongisi mpo oyebi mibali banuna anoki te mwa mbongo na ye esali ke azongi jeune mabala wana ekomi kaka mpo ye abalaki nga pe tokomi kosala ke tobundana me esimba te tolingi kaka tobala tokende bongo basouffrance nyonso wana mabala oyo ya mibala pasi oyo nayebi oyo nayebi aza mutu na ngai vraiment babandaki na mobali na pasi tika mwasi oyo balingi ye nalingi ye kaka nzambe alalaka te papa na banga kufi ye lokola azalaki ya liboso oyo bateka mapango bateki lupango akomi kodondwa na Kinshasa mwana binazaka polite wana ndo aye koyeba yo ki ozalaki politesse na ntanga ziko mais na ntanga pasi azalaki ta na pantalon atalata kilote mwasi na ngai baboti na ye akomika asili qui est politesse à moi c'est mon ami. Pour nanga l'idéal c'est quoi? Yo mwana mwasi boza bana boza baleki l'idéal c'est quoi? Kokende kobota te avant que babala yo. Libala assurance nango mobali aye na mwanda munaya ye nango wana apesi moboti na yo yo siminzelo ke nde oza na valeur azwa te ovani yo koloba te ona kende nanu na bota nanu ata yo mokosi ozwi eloko ya moto saleli oyebi kokofuta ezaka pasi moni biloko tozwa ko ya nyongo bakofuta dans une semaine mama okotambola komo ebiso nazwi te na sani usoko kozwango zwango nazwango eloko si osaleli na ozwango sunde na ko récupérer yango ndeni eloko basi basaleli yo l'idéal c'est quoi? Zela zala posé ye abongami aye ko bala yo ko kanga lupangu te kanga lupangu eza libala te est-ce que yo za lupangu okomoki na okanga lupangu po lupangu ni bakangi eza basi pressé na bango akende bango mama ba akangi yo lupangu wana siminzela akei inane 2 ans ozaki na 25 ans 26 ans 27 ans 30 ans ekanga kaye lupangu yo tikali ovani omwente ko zobebisa vi nao aye ko bimelo wana ekenda ye akei o nake ko luka na kenzela mai soka ye akomi na libongo ateki azongi aye akomi na lipongo azongi ti yo tikali wana 5 ans 6 ans ozaka na kati ya lupango bakanga kawana lupango eboti matiti ata kutu leta alobi comme mise en valeur ezate baye babotoli yo lupango mais yo comme otikalaka lupango bakangaka okovanda ano nunika wana kasi po basi ba soka ikali kambo libala yango no moni pressé wana eza bala yango wana nazoloba pressé yaya tika ete bana mibali bakomini nakanga lupangu nazwa occasion obimisaka mwana mwasi wa comme tata na yalingaka te abima nakangi lupangu akomo bima na yo akopesi nzoto na yo aza suna somo te
azoyela nsima nde ye wana akangi lupangu opesi ye nzoto na yo okomi obimie epa babokilo na nga baza na matanga okeye olali kuna azwi facilité ozwa mwasi déjà asalaki likambo ya libala yango moni misala nyonso na mwasi kaka te mwana mbali mpe na mayele na mabe nasala nini nakanga lupangu mpo nazwa moyen obimisaka petite yango epa na bango mais oui ayebi koza ferme nasala nini nabanda nasala ta geste wana epa na bango mpo nazwa opportunité ya kobimisa ye oui yo mpo lobi te comme asi asali geste asi apeseli ngai prédote oyo nakomi na moyen nabimaka seke azobongama azoya obalanga namoni mutu yo okendeke osombi elamba oke osombi nzoka nde azobongisa biloko aoke bala afi mais yo mutu ozoke esomba biloko lobi oyoki ke aye tendeni tozai rendez-vous bakomo benga yo wana namoni mwana toza na retraite azolelanga biyayani o mama oyebi ke frère aobala lelo azobala lelo nde o bayebisinga na miniti oyo kuna azali azobala frère ake kobala na ekote mosusu tokomi na suka maloba na suka opesa baconseil na l'année boye nazopesa conseil ya bandeko na biso oyo balandaka tele na biso check ya Congo fin de l'année yango bapapa bosala no bamama plaisir ya kobala bango toyebi ke bosala ya bafiancé ya ba 15 ans bosala bafiancé ya ba 5 ans bafiancé ya ba 10 ans mais ce doit être une réalité des choses fiancé il y a 10 ans ça a raté fiancé aussi à 6 mois moi qu'est-ce de tolérer une année bobala ba maman te comme la fin de l'année te comme la mois de décembre fin de l'année bobala bango bobala ba fiancé umela wana ngai namoni mutu auti na poto na yaya wana ayeka ko to bona nebo oto ke Kinshasa bakomi boyaya bengi sans que ayeba ye mobali nzoka si abongisa ki enveloppe na ya bongisa kokoma bakomi a otoke epa na bino na pesa ba papa mbote nini bakomi o papa nazo ya bala mwasi nanga samedi na mwasi elekeli ye menga na bonga maki na ndenga libala ta bi jamais surprise nga na lobaki nazo salo yango no moni ke ko sala bien kozela te muninga kufa baya ko peso facture oya ko bale ne bembeza ese suka ya mission na biso nazo pesa toujours na ba conseil na bande ko na biso mibalo bazo bala te bo bala poko yeba comportement mwasi ezo senga nango 2 ans te 3 ans te même une année okoyeba azanani bande ko na biso pe abasi tozala pressé te po muninga no abalaki asa botaki ngape na bala oya osuka na se ya mabele la pesi bambote na nga babona ni na ngai na batu nyonso bazolanda biso particulièrement na ndeko na ngai Yvette je t'aime beaucoup na baebaso balandi biso pe na o bazana plateau na pesi bino merci babona ni na bino lisolo oyo ezalaki mpona koconseille kozongisa toujours conscience ya baoyo ekufaki na mpe so boza bambote mpe ya suka boki kopesa na bandeko balandi bino bonne année na ba téléspectateurs na biso nyonso bonne année napesi mpe susu mbote na mokolo site oyo Congo Check TV boss mutombosi bosi kozali bambote ebele maman Rachel Banfumu bambote ebele soki ozali tokutani bongo mbala ya suka bayo Congo Check TV yasiba mutombo Congo Check TV yasiba mutombo